na mobeso nazali nanu koma na miso elenge kadi mandataire fote ya komeleson tekeli biso elamba ndenge moko bapangie mama komelesa ye kolukana ye sembongo ngai na mbanda tokokani ye o mama période moko kala lero watu wana famille ya dei tokofanda na Bruxelles tomelaka mingi tofandaka tofandi na biso na poto wana ya bando débrouiller moi ko betaka mo ba konsa on deux mo ba kopa ba ah ye pas betaka na famille la de ah d'accord wana zo débrouiller na sali quartier la tête on peut fandi peza bala muté donc wana ko dans ba femme moi na betele ba papa bonheur jusque na la période na betele ka ba zéro faute ba nzimo azora cop moko ya concert na Suisse but mo ba ndima iba bet saye concert na Suisse siko azalaki na moto obetele solo te atindi ba be contactenga voilà mutu na yo ana concert na Suisse tout ça au moins talaka l'air wana ba Schengen ezalaka te ouais wana biso to fanda na Belgique donc na tozaka na visa Belgique kaka ebimate ozo risque wana na longwe na zupe na ba train ya mayu ya ka ndenge zala kozo kata banzela na Côte France na Côte France to kutani et puis voilà to koti ndenge tozako kende la ba Suisse tango kala wana ko kotina ba car tout ça banzela ya ndenge koyo eza makamto lo bana media to ko lo baganyo sauter oui talaka risque wana ti na ko na traverser France ti na Côte Suisse on a que le wedding de Kotobeta na e concert na e salama oui Sarina mama Cesarina Cesarina mama yaka kolongola ngai mwa motoki oyo nelongi nanga nalembi mpona koluka ya tongosa nalula yo bandakala siza bango bakotaka baconflit wana parce que balingi mokili tro or eloko babosanaka ndenge toyaka yango ndenge tozongaka toya na rien moto ondire bise mopo alemba yango te baconflit wana otuni wana donc eza kowela mokili moto esalaka bango bongo azalaki epai na ngai yaki epai na yo na miso ya bato elingi olakisaki yo oza obi ofutaka bien ke ngai ah d'accord na sens wana eza lokola ekitisi ngai ah bato ya nzambe basepeli Yesu Masia Solomo tuna yetu na minzambe yenda kela kanga moko na viva mona tant to na viva jour moko ngana mutramba espérant jengaka ali na ngano mona maya utika maya kenutika ngana kota yulo wana muturanga mo wa secteur wana tokeka neti kobeta matoro ndenge balobaka lelo voilà na accompagner bozoke na biso pied talaka balero wana tozaki na biso sur 25 ans sur ni tozoke na biso pied to koti yolo to koti koyo wana tobeta na viva wana déjà tobeta na viva siko mais jour encore tozaki na eloko te toko kende yolo wana makolo wow tokebe na monika la tobena kota wenza yolo sikoyo moi libumwesa est déclaré moi dommage non toko taka ba restaurant ya wenzeon toko ti to place to commander pe moi losuna madesu mai pe ba servir biso quand on va ko dormir boye le restaurant mo ezaki na porte te bana mo niquer là
yo so c'est canon souci de la te na ti te kokata te non na yo ki te kokata te siko le ka to wa dame restaurant wa porte nango ya pena ba lido malonga te moi bana mo ba mikeka ba bataille ya boyi bazala iko leka moko a repérer espérant aïe ya bio ayemba malika ba harmonica bana mo ba songi tuka gros ya vita kana ayemba kana viva comment écoute na espérant la chakara amonya na restaurant wenze mais faut mon ndenge no kwa baraka ilo bwana qui vient on vient baraka abone atala ma petit bino yeba ba du terre ici c'est Kester Remené bana on va bien il y a solo Kester Remené Kester Remené ya zone na wenze non abone Remené bana wana ba kenda ba yebike Remené amdala likambo mbala moko ayeba likambo azali kosala ye alobelaka moto likambo mbala moko ayeba likambo azali kosala ye balekisaka moto likambo na ntina ye soki aboyi botika ye abeka nzoto Congoli solo. Ouais, bonjour maman Gisèle. Ndega na lobaka, tozaka Jamba zo batela, bisuka pe mbamba na mokili, tozaka. Mama mokili to lelo te biso tozaka. Tozali kaka. Santé ça bien pour santé on bien tant que Jamba zo batela. Ba préparatif ya 51e anniversaire ya carrière na yo ezokende. Ouais, jusque là, on a un programme parce qu'il faut tout ça, même attendre moi des répétitions. Bien sûr, il y a des au milieu de déjà dans le groupe Nanga, il y a Salawana, mais le cas où il y a Paya, on a bien Saki. Donc il faut tout ça, moi, répétition quand même pour ils allaient moi ordonner. Ah oui. Ils allaient bon mal, bon mal, tu vas bailler, bon vas-y, bâti. Ah, tout ce qui est wap, toyo kanine. Et là, on a encore été, on a bien Benganga. Vieux, oui, mais vieux. Comment on a un tel boy? Si on met na YouTube, on met na Bibi Santé, on a un boy vieux. En tout cas, on a un bateau, on a combiné un désordre. Oh là là. On dirait qu'on a organisé du camoté. Parce que les gens grand, aux parmi les grands, donc tant que c'est le monde, ça linga pefona za la place nangi kozala wapi. Il faut qu'on présente l'atelier comme il y a propre quand même. En plus c'est ça 10e, 20e, 15e, mais 50e. Waouh. Ils ont un mois sérieux. Oui oui. Ko déjà ngana mutu nanga nazomona déjà ndenge nini ezaleli po nazomona dia ba grand barozala donc ezali kamoko vraiment siko zo komika mutayenga pe bon wana penga pe diamant na sa nzembo la nga pe na oyemba kolinda nga ya diamant quasi eza nzembo kaka donc vraiment pour ça la moi ordonné oui na osenga organisateur ba ça tia penda moi mutu moko ya gérer likambo wana ko ngala artiste ngala za Argentine baleki nyo sommet moi bo ezate ça ko lekela na marque wana te il faut ça la ndenge moko moi ordre ezala voilà donc nous c'est qu'on dépendre la mutu à gérer amu na conseiller ba mo bazwa ta roof mutanga ngal kwa yema ayi makama musique bien à gérer dans mata likambo wana ndenge ni prestation ya musicien ko zalela. Ouais, parce que sinon tu au monde parce que les canadiens pas na yo moko moi boya batuza to boya nani rondima nani c'est ça après comme il passe siko elo on peut moko ezara wana mukebiso tant musuna été so ezara likam na biso ba congolais nyoso tout mais moi ndambo tozara soki mutazo sa eloko soki yo zate okantineti ah donc amonde ngandi na donc ngani na pamba ngani na nzoka non nombre koza limité so ba bengisi yote voilà o ponga na zaidi no image faki ka na zala non ba bengisi yote po ezate poza oza mutute mais parce que nombre zaki limité lo quand on comprend en côté na ordre cause la wenze te ah oluki makambo
yo mo luki makambo aussi ça ngonde balobaka vraiment aussi ça bon en tout cas vraiment bato belé lelo tozo bazolanda biso bato belé basenga kipona totuna yo penza lelo tout peuple congolais vandi nanda commercier sika bazolanda biso yango tozotuna wamba lelo bofana bakiti po bolanda malamu Raelis bote ba j'aime bo partager vidéo boyebisa bandeko bazwa penza vidéo bayoka ba question musu ba benganga soute balanda penza émission yo de ba rozwa réponse surtout na C na ba commentaire bokoma et puis numéro kozala tozanga te na 4 émissions to pesa pe numéro lisusu pona bato balingi ko contacter puis na ba fiche ba numéro ezawana pona mutu nyonso ali kozwa babi balingi bazwa ya poli papa beta lisolani ya mazamba bon, voilà tokoti na kati ya mituna na biso tokobanda bato ebele lelo oyo bazobenganga pona kotuna toujours oyo ezali ndenge nini esengeli basala pona bazala mokolo yango mais tosi toyoki bie totuna malobe pa na yo moko ndenge nini basala po bazala mokolo wana Pourquoi ça mais so batali na fiche ça va numéro moko eza na C wana akaba numéro ba obenga ka numéro wana ba kotuna na accéder il faut na sala quelles sont les conditions tout ça nyonso oza ba réponse nyonso na ba numéro nyonso mbale wana moto pro azali ya so maman bien na tout ça kaka na ba numéro donc tout est vandi na ba numéro wana deux numéros moko eza wana na nyonso wana kaka OK bon na ndenge il y a respect à bien oui na kosepela na beta na banaro na nzemo ya vie na ya quartier c'est mingi vie na pena na ya Nazareth pa tobota mako parce que aza pena likolo na bango tout vie nani asala ba œuvre atoyo kana nzemo to yeba bien c'est la inde zakinde nazali nanu koma na miso elenge kadi bomanda te fote ya komeleso zotekeli biso elamba ndenge moko bapangie komeleso yekolukana yesembongo ngai na mbanda tokokani o mama kodi bakana ngai kala babuma ngai mbala moya ngai kala nakoyebaka te o mama tangela ngai kanda na motema tokolia tokomela ta nasengi pardon ye na motema boya kolimbisa ngai aekoboyanga se ntango nalingi ye mingi anga nanyokwami yoyo oyama mobali atikinga bolinga na bambanda ye j'aimerais pas comprendre j'ai mouru cadeau bravo vraiment c'est qu'à c'est lire ma répétition bah combien bah 3 sur 10 sur 10 ah ngape demande on a za mabe 6 ah yo te pesi nga pe 3 ngape la mala bah la diamant bah comment la commentaire va pesi combien vraiment oui ah donc zembo yo mto ya bien yo mto beta te on a vraiment mukete wa ah d'accord pardon ah oui d'accord te o ya papa eza papa Lutumba kaka ah oui wa papa Lutumba ya kalate na mutu nanga eke ya wendo kolonso nzoka ya papa Lutumba oui ponze momo pe ya wendo eza ba rythme mo ya bongo beta na éviter so eza ba série ba beta ki ba indépendance ba série indépendance wana après
papa de babanda bina kala te bango si babanda so de 38 oui ouais voilà on a kutuna ntoza wana bana ouais efeka madungu mpona nini okondima ngai te oyo soni okeya kokwela ye okei kokwela zabulu katro nde moloki ye efeka madungu kanalole ya mombo ye wana yango wana ya kala wendo ya baler wana voilà ah ben bravo donc yo beta nyonso tout pesa biso réponse na motuna totuna ki totuna ki question to biba to belé tozomona lelo bazo peso ba valeur ebelo za aimé par les Congolais yango to bi eloko nino salaka pour garder toujours ezali ba valeur wana lelo oyo na considération oyo bandeko bazo pesa yo bon ils ont mélange makambo mibale les anini secret de tout ya mosala oui on a sali pour na musique na biso ndambo na sali wana et puis na ezaleli na za moto moya ba désordre te ba nini moni tout wana e contaka ya mo sala ka bato soit ba respecter yo ou bien ba mona yo bololé ou ba mona yo moto mobulu. Pour témoignage, je les ai toujours moi mutazangi mabete na mukili mais mingeza ya malamu yango photo yeba pour ça pe secret emsunga nazaki dango te diamanoa tamu yo lobinga pe nazuna bi ah donc ya police a rendre na boye donc ngape na se comporter bongo pour nazala aimer pas ya ba congolais na linga problème na batute na linga na motutu na zona moi degré amour du prochain isa moi ebelé na mo inventé na côté mais degré amour du prochain o ngana zala na mo vis-à-vis ya bato isa moi pourcentage mo isa moi élevé ko les bato ebelé na mokili. D'accord. Amour du prochain. Donc naza quand on le amour du prochain pour na yo so d'un bio moi exemple netali kam moko okopesa biso nini ya muro za na pa ndeko ese so ndeko apesi asengi opianga lipo pesa ka ndeko eza pona bambongo eza pona matériel kaka to pona santé pona nini ezala no ka pona okabate na lobi pour moi mingi na pesa kaka moi exemple ya miki oui talaka moto na ngai natanga kombo natanga eza problème te tanga kombo natanga kombo parce que tu vivant na épée trop Kofi Olomide nga mona komisa moninga na yeba ki déjà bato na vivant na bango trop na musique na ye mingi oui période mo kala lero to na famille ya de to fana na Bruxelles to mila ka mingi to fana ka to fani na biso na photo wana ya balo débrouiller moi ko betaka moi ba konsa on deux mo ba kopa ba ah yeba betaka na famille de ah d'accord wana so débrouiller nana sali quartier la tête on peut fandi peza bala mité donc wana ko dans ba femme na betele ba papa bonheur jusque na kasi période na betela ka ba zéro faute ba nzimo ndingwa azora cop moko ya concert na Suisse but mo ba ndima iba bet saye concert na Suisse siko azalaki na motarobe télé solo te atindi ba yo contactenga voilà mutu na yo ana concert na Suisse tout ça au moins talaka l'air wana ba Schengen ezalaka te ouais wana biso to fanda na Belgique donc na tozaka na visa Belgique kaka ebimate ozo risque wana na longwe na zupe na ba train ya mayu ya kandenge za la kozo kata banzela na Côte France na Côte France to kutani et puis voilà to koti ndenge tozako kendela ba Suisse tango kala wana ko kotina ba car tout ça banzela ya ndenge koyo eza makamto lo bana média to ko lo baranyo sauter oui talaka risque wana ti na ko na traverser France ti na Côte Suisse on a que le wedding de Kotobeta nae concert nae et salama oui c'est pas donné à n'importe qui on a risque à des on a risque makasi voilà et puis en retour bolingo ezali makasi talaka retour nini nazwaki ya mabe après concert
yende kwa luka même pas aya na hôtel place juste to fandi que moninga yako elinga to petit concert na sala tout pe na zone misaïl rapide na mboka na Yazar azonga na ye ngana tikali na Suisse kuna na ba musicien mususu to accompagner ki komo luka skondeni osa to ko blending ko zonga esenga dike ba organisateur wana abengi biso taxi moko ya moi si moi mundele mtako bango expliquer que non koko bateau yo bazo zonga France et koko tsa bango na collection bango na frontière ya normalité le ya kubomba ah ouais wana to comme ya ba 20h ba irandi moi femme on pas mimi biso na ba bagage na biso to wana ba petit na ni Jeffar au chanteur ya Rochero toye petit oui qu'il faut pas quand tu la moto zo ya mkeka ko to lita to bi maka bo ta or que ya ndira ya mbila bakanyi bino bila Suisse pina tellement abo tellement car pina bon aye mikanda na bino courage kaka to misi wa passeport pe to pesi kaka misi passeport na pina pesi aka koti na ngokuna abeti na ordinateur na bango tu amoni ki to na problème te bo azumi je m'excuse. Oui, mais mbali boso na mona mundele akroaka na Nzambe biso na mindele différence na biso ya wana biso tuza biso le kola tuza batu moto Nzambe sala na maboko na ye on biso batu bo to croaka trop na Nzambe par rapport à ba peuple nyonso ya mais bien sûr biso to ndima ba congolais baza plus wa chrétien Nzambe makasi trop or mindele ba niba na bino ba musicien pe bondimela Nzambe na bino ba oui ba artiste mingi bozo sa mamba musique bondimela pe Nzambe ah mais oui wana ka ndenge papa maréchal le quoi qui a ta la petite le colonne à droite na petite na gauche je reste chrétien ah papa la biso ya vraiment na kati na lisolo si ça na lisolo ah vraiment ah wala betinga suli kamsuzu mais vraiment maréchal atika biso ba orphelin tala ka ouais il va s'arrêter ah bon si ça na lisolo na biso voilà voilà te sima et c'est ici na voilà sima ah oui bike mundelo na aye mila on a pena aye normally quand on se dit mikana na bisabi vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur parce que le 25 décembre parce que tu petit concert le 24 c'est que tu zomba le 25 au 4 na bi mila on a donc c'est là passeport le bina biso que vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur oui les kelangai donc le quoi merci wana groupe tozongi omoni et puis moninga ngope moninga na atika la kotuna même pas que ndenge bosonga ki ndenge nini tout ça bubu atuna ne peti kana ngome donc c'est les gars qui starne voilà donc yangwana vous appelez na mot du prochain ngana ba sacrifice tous na sala pona baninga est-ce que tu le sala ngope ka tu zai ka batang wala ndo sa ça nature moto change raté ah wana eza malami batu mingi baza bongo te eza grâce en tout cas na la mokina tongo na yebi naza nduliste ya musala na ngai c'est mon gagne-pain yango te mterogéner relation na ngai na Nzambe mais biso to tuna surtout tango lobi na biso bongo eza malamu za na bolingo mais neti na milieu na bino na milieu musical surtout liko tuna surtout entre ba patron et loko nini esala ya entre ba patron ya orchestre congolais et loko nini esala que ba kotaka souvent na ba conflit entre bango alors que mutu na mutu aza na orchestre là te mais bango baza na pour tout le monde la polémique trop neti moi mingi ça la makade dominer na ndenge tolobaka kaka na makambo mokili balula mokili trop balingi faut yem tasa la danger koleka bato tout soka moni moninga mosusu kuna danger bato bakoma okumisa ye ekoma le neti pasi or biso toza bongo te nga ata baokumisa guitariste mosusu pembeni na ngai nakomona oui c'est normal asali mosala na ye bato baondima ngo ah ozala po fandi mpe bozotala mpe baguitariste mosusu bazobeta obi oyo mpe nazobeta bien ntango biso mpe zozokola mpe balemaka babimi bazokumisa bango nga nakomona yango bien bana biso mpe baye bazoya nakoyokela bango motema mabe te
Ah, donc ça likambo ya mutema nde sala nyonso evandika na amour. Ça na kati ya moto. Bango bakotaka ba conflit wana parce que balingi mokili trop. Or elo babosa na ke ndenge toyaka yama ndenge tozongaka. Toya na rien. On dirait que c'est mon pas limba moté. Non, on a confondre bien mon angamoko. Toyaka maboko pamba. Tozonga maboko pamba. Donc ça ne sert à rien au bundisa baninga pona koela kozwa bloka mokili. Donc ba Michael Jackson le bakina na mamba tika penyo surtout ba luambo atika kuduna guitare ne petika la nango. Oui, Madilu système. Nyonso azali koela na mokili. Atika mokili ça na encore que continuer baidino pe baye bakala ya kala bazalaki tozalaki na ba ilunga mwana butele pe son nom bazali ba journaliste minene azaki ya mwana olinga pe biso mingi melelo. Oui. Kayumbi beya batu minene bamanda chebo lelo bazali mais bazo sala susu vraiment ba confiance no tuni wana donc isa kowela mokili de sala la bongo mais ikasi wana kowela mokili mais nini sala pe susu ki artiste awuti azaki na orchestre longwe akina orchestre msu epesi polémique entre ba patron. Pourquoi ils ont conflit côté sous azalaki pa na nga ya ke pa na yo na misa batelingo la saki yo oza obio futa bien ke ngai. Ah d'accord. Na sens wana izako la ikiti singai. Voilà, il y a moi na. Bien moi ça ki bango ba kandane makasi ba baby. En tout cas, avant de continuer tout ce to koyo ka susu eza mabete pepe. Moi loko moko. Yo na beta ka tempo na linga. Eza la beta te. Oui. Eza na ba moni dino ça sur ma caméra kuna. C'est moko to répéter à moi une fois. Eza ba ma papa ouais. Ah ouais. Tranquila.
Ah oui, vraiment. Ah, tolingaka libanga ezala bien likamba libanga na bato baolanda kutu omona bato mosusu basenga star mosenga nga mpe obwaki nga te likamba libanga oyo vraiment en tout cas bobeti yango malamu eza bien bakongoli bazolinga bayoka mpe papa Mbappé a son âme lelo akenda na ye atika biso ntango tozoyoka boye esalaka bien mais toretourne epa na yo kaka na même question wana tokei nango epa na yo moko ntango yo mpe ozalaki kolongwa mingi ntango ozalaki kolongwa na baorchestre vers les autres outi awa oke kote na baorchestre est-ce que ezali mpe kotia baconflit entre bapatron oyo esika ozalaki kowuta na bapatron esika ozalaki kokende ntango bandaki kolongwa? Bon, surtout que yo, parce que question est surtout que yo êtes grand guitariste, vous êtes guitariste monene oh yambo cannabis lelo, en plus vous êtes compositeur parce que ça la bandem. Est-ce que bandé côté ba conflit entre les patrons? Bon, et ça on a encore conflit hein, mais au moins n'est pas le bac, n'est pas ça qui kolongwa OK, ezala on dirait ngam na zo longwa na longwe bo na kinbamo na megiri. Mais bana changer, n'est pas la fois passée to na longwa ki bandaki na cross quartier. Ya nini mais ba déplacement wana ezateke ngam na on ko solliciter na orchestre wana bazo kobenga ngai kobenga. Ah donc ba mtu bazo venga. Ça la raté que ngana longwe wana na kenga wana inde na ke ko solliciter non. Mais tu as bengo na kasi est-ce que on doit pas conflit ngai na pesi moi condition na ngati na lingi tout marché boui ya moi to ça là so na monique bo respecter à beauté mon na continuer quoi ni parce que na ça na moyen ko yo ke na bino na ba tribunauté na côté donc décision sur pour na je me retire na fini na ngai le barati na longwe ka na fini parce que ngana na ko ba discussion té mais monde elinga mutalubaka ngai ata mwasi soko bandika ko kosaela nga bazuwa tozala te na kolkima yo na okote ngana ngaka mais bolingo sanzu ase bolingo ezate so toza mwasi namba ina sala kozuwa te siko ezana sana na comportaka bien na moni loko yoko wana yo mutakelo bayibo mikumisa na se comporta bien na maramba bolingo yebana te balande diamant reste que vous êtes d'accord na ngapena de nini ya pole ke ça biso ye a se comporta bien mais yo mutozo mimona aussi na ngai na peso respect oui kokina yo parce que bato bazala kaka on peut ça moi si bo connaissance mboto wana na nyangwana titi wana so komi bongo ekomi mabe baninga ka ba situation ba marque wana pardon utiki mbamo wana pe mukubu te meleki mukuze makasi fozara na nga eza des choses nalingaka moto alobisa nga dans le sens que apumisaka nga naloba te kani ngatikaka nazala na calme na nga ndenge atosali mabe batikika ozala calme non soki nasali mabe naza parfait te osala mwa obelinga na ndenge moko ya bien savoir soki bika bilobeli ozolobaka po esalaka etobanda kodiscute na yo wana yango te nanga babiloko wana te mais yo moza muta mindule parce que tant ozo beta bino bobina ka là d'accord mais ya koloba nde na ndako yango te ezaka pona moi siku tukala te ata mutuka ata moninga na mobali nga muto yela nga makambo ba discussion pa mate mais est-ce que ton bozali na baninga ebele bozaka pe na makambo ba discussion na ndeko koya na ba groupe esiko zalaki esika nga nazali ezalaka na betaka masolo ka bato bazo seka banini tout ça vie na ngai nature na ngai yango wana donc oza pe na mwa na kati na yo mwa likambo ya moke ya kosekisa mwa comédie mpe ezalaka na kati na oui ezalaka mingi donc obeta sope lisolo eza te bona lelo mona kobeta aventure moko na viva mona ntango toyaka na viva jour moko nga na moto na ngai espérant jengaka alobi na nga mwana maya otika ngai keno tika ngai na kota yolo wana moto na nga moko aka secteur wana tokeka neti kobeta matolo ndenge balobaka lelo voilà na accompagné bozoke na biso pie talaka balere wana tozalaki na biso sikoyo ba 25 ans sikoyo banini tozoke na biso mpe pie tokoti yolo tokoti sikoyo wana tobeta na viva wana déjà tobetaka na viva sikoyo mais jour yango tozalaki na eloko te tokokende yolo wana makolo wow tokependa namoni kaka tokopenda kota wenza yolo sikoyo
moi Liboumouissa est déclaré moi dommage ouais ça là non tout dans un restaurant à Windsor oui oui non il disait non on est sexy non yo qui te mais la senti moi suite mais tout ça donc tu côté mais tu faut filer quand va kacha Windsor na to ka to muri ka restaurant wana tu côté bien restaurant on dit yolo wana oui tu côté tu zite place tu commander puis moi l'eau suna m'a déçu mais puis va servir biso quand on va dormir boyer donc un restaurant mo ezaki na porte te bana moko miké là yo so c'est canon souci na ka te na ti te ko kata te non na yo ki te ko kata te siko le ka to wa dame un restaurant wa porte nango ya pena ba lido malonga te moi bana moko miké ka ba bataille ya boye bazala ko leka moko a repérer espérant aïe ya bio ayemba malgré pas les harmoniques bana moko bason kitaka gros, il y avait un vie, comment on écoute, espérant la chakara, on vient au restaurant où il dit. Mais il faut qu'on ait des gens qui ont baraka et le bonnet. Ah, qui vient? On vient à baraka. Abandonné. Attends, ma petite bino est baraka du terre. Ici, c'est Kester et Méné. Voilà, on va dire, il y a solo Kester et Méné. Kester et Méné, il y a solo là où il dit. Non, il y a beaucoup de Méné. Bah, non, on a pas Kenda, bah, il dit. Et Méné, on a dit. Ah si vous venez à touche. On est de Masola, vous êtes la Badinga. On y a eu là c'est ça. Ah mais faut c'est ça. On a posé quelle idée, quelle boule. Na kamo espérant na ici yo théâtre azaki. Yo tika qui dit vous comprenez. Non, c'est ce qu'on se défendre. N'y a pas à petit bino pas ba tout. Ici c'est Kester et Méné à petit. Bon on peut le voir qui na on va na miké. Ba qui non na mutu. Il y a solo Kester et Méné. Ba qui beta ndako na wali solo qui to kuta na Méné afuna oli na restaurant. Mais ce que c'est à Yokara et Lokwana, a tika pe Yoka monté. Na bomba, na bomba na. Pour nga tombo kama baby. Ah donc ngande bosibisi nga touche kuna boki koloba. Voilà ba rufu butanganga. Na bada bazo seka esika bazali voilà toujours continuer toujours en tout cas ezali solo. Monter que vous appelez na partie à mon ça. Oui, côté na nga ya bien ya ngwana. Et puis bon. Pour même batona bandak ba olanda biso ba katani na oseka po babi quelle boule mutarozo ida ndengwana pela foza na kala nini. Vraiment faut vous la liste. Mais est-ce que lelo ezape na banzembo o temps mususu ya to banzembo to ba rythme moko ya ba guitare oyo ya batu ya kala oyo ko yeba tant tozo baneti batu lokola ba papa Lutumba ba docteur Nico bato lokola ba wendo kolonsoy o ba banaye ko betela biso ba mindule wana oyo yebi ko kipelelo ko betela biso moi tonto senga pa na yo moi muki bato ba sepela esika bazolanda biso. Ah bon, musique congolaise na yebi na ba nzembe belé pourquoi comment ils ezala la sikoso beaucoup mis na plateau à télévision. Mon ekimi. Ba nzembe ba kimi mais ça na yebi na ba nzembe belé Mosala toko salaka mama elukinde bayembi mama elukinde bapini mama elukinde bapumisi mama na yemba o yeleo na bina o yeleo mama na yemba o yeleo mama na bina oh yeleo bina liae oh yeleo bina koko oh yeleo wana luambo makiadi ouais c'est pas franco ya kala c'est to continue o benit pe ko betango o benit yimba sunni soki moye ezali boka bwana mabeleki wana eza ya basika kaka ya bapapa Lutumba biso tobiya bakala wi
te. Ibandi na ibite. Ibandi na ibite. Oh mama ina yo ya so. Yo kolela masumu mayo. Na bui yo simba ngai na nzoto. Maboko na yo matondi makila. Makila ya motema na ngai yo sokisi. Yo tubi ngai deliko ngai. Kende basukola yo maboko e. Epai na sangona ogenike o mama. Yo moko oninzela wana e. Natombeli yo kaka chance. Epai na ye tamina masiyo. Kosala endenge osali ngai te o. Mwasi azalaka na mibali te. Bana mokoko na biso e. Obebisa te si mozongela ngai. Okoya kokuta ngai singa janga. Voilà, wana papa Lutumba. Voilà. Mais papa, il y a docteur Nico akala wana ezate ba. Dube papa uwendo kolonsoi ou voilà, wana ego. Ah, Césarina mama, Césarina. Ah, Césarina. Mama yaka kolongola ngai mwa motoki oyo nelongi na ngai. Nalembi mpona koluka yo tombosa. Nalula yo banda kala Siza. Nalingaka nanga kolobela yo te. Soki nalobeli yo ekopesa yo liboma. Mama yaka kolongola ngai mwa motoki oyo nelongi na ngai. Nalembi mpona koluka yo tombosa. Nalula yo batakala Siza. Nalingaka nanga kolobela yo te. Soki nalobeli yo ekopesa yo liboma. Siza yo nde motema. Soki nabalila te naluka se nakufa. Siza yo nde motema. Soki nabalila te nakufa. Nasali nanga likambo te. Nasali pe eloko te. Oyebi te. Bato basekinga. Nalingi kaka nakufa natika mokili oyo. Moinga na yebi. Boko lukanga boko lemba. Voilà, bravo. Na yebi nzembo oyo. Oeza, oyo koza nzembo vraiment. Ah, dino, oeza nzembo ya ba ikoy koza ba neni ni à peu près. Wana nanu. Ba 50 et quelques, ba 60. Ah bon, ils ont il y a 80. Non, 80 c'est trop. 68, 69. 69, hein? Oui, parce que depuis, Banzembo, Bandeko Beta, on doit avoir un petit truc qui est classe. Au moins, on a eu qui est en radio à midi. 70, on a 71. Ah bon, c'est vrai que on a botamité, mais on a bien parce que Zaki n'a. Oui. Il y a un habitant qui est des classes. Non, même tant qui est des classes, tu vas déjà Koyo Kango. Oui, ils bêta, oui. Et puis papa cousine biso ndo linga mingi ngana ko bossa na ontene ngana ko yembelo pango ba nze mo sa ya kala même ba 1950 na yebi très bien. Oui, na yebi mais bon. Batita na oye baté. So
mbula esili ezali kaka na mboka soki mbula esili biso tozali kaka na bwala oya nani Vraiment, bravo, on était dans avant 1960. Mais oui, oh, il y a papa. D'Oliveira, c'est une génération, papa, ah oui, voilà, mais c'est bien, les lozo, ozo, robeta. religieuse, non? Bien sûr, pour batumi baolanda biso baza bato basambela na bango lelo balinga na bango banzembo wana ya nangana senga ngombe na mwinke nalo bango mwasi mamelo ko komisi yango beta mwanzembo nzambe moko ndenge batu musu balobaka nzembo ya mokili na nzambe donc soto bi nzembo na senga ta ya Carlito na obeta onga mona beta oyo mo beta voilà na ebi nazam ni makamona ebi ki obeta nzembo Carlito ah bato nzambe basepeli mokotuna e ndenge nini esali te nakoma tosalela Yesu Masiya solo motuna e tunami nzambe yendakelakanga